Balobi boy, na discours au chef de l'État Salaki, na place à apporter ba solution. Mais il y a 8 ans, il y a qu'on pleurnicher na discours. Et loko oyo nga pa Sergili. Ndeko na bino ndenge boyambi lelo na plateau. Na zongi directement na maloba ya chef de l'État. Il y a lundi 13 décembre. Yambula o tozali. Toskali na moins de quelques jours pour sila nango. O ya loba ki azala clair ya kolobango. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Kaka motuna o tuninga. Facha yé na pouvoir le 24 janvier. Lobby 80 millions de Congolais babi poton di mayo kanga Kabila. Poton di mayo vraiment za chef de l'État wana biso. Quand on lobby na ba commentaire biso. Kanga Kabila n'a contrôlé l'armée, a contrôlé la police, a joué à prendre présidentielle na kata présidence. Yemoka lobango. Oza d'accord nanga maman Annette. Pasteur moko monene amboka nanga évangéliste. Azala clair lobango na bondima yo président soki moura batosi yo. Confrère na yo na papa Alexis na poto na kondima yo soki moura atosi yo. Le prélat catholique Ambongo Besungu, le chef de l'État, na osenga na yo osimancipé. Cela veut dire quoi? La kisa biso, kosa mon konzamboka, les lois comme dictateur. Le discours sur l'état de la nation. Elie lobanini mama Annette. Aye bisabiso makambo oyo lekeliye na mbula oyo ekomi na suka na pensé na ye oyo koya. Yoko to bosani na yebi ko boyino koye bisanga. Il fallait que biso bampio de roya mukoni yoka. Tel niveau toké. Eh papa Alexis. Donc mon konzamboka est bon. Bampio de roya le 24. Déjà ba mère bongisa déjà. Tel niveau toké ili. Ce qui parle beli comme bampio di. Mais bisi biso makamba ndenge lekité. Yoka professeur à université. Secrétaire il y a parti à Liboso bazomi benga opposition yokanenga lobby alobi Kagama eko konza biso tina Congo Félix aye oteka mboka tina Kinshasa Kagama ye Félix ache Kagame Liboso ye na sima wana nani professeur à université au lieu alobake président oya yaka na mboka muninga kolomboka atikela kayeba honneur. Bisoto alaka bana mike ceux qui maman na ko beta sayi numéro 1 ba maman ba kimsi soto ke la po ba bi ka tombola ka bilamba ndese ka mboke bebaka atombola ka bilamba azanda kisate azanda kisate mboke se beba ikala ba eko condamner mboka na pouvoir à 18 ans donc na ko répondre na motuna ya malandangombe te malandangombe bafibisa ye mukuwa azwata eloko te ata na ba mandataire ba pia yete Kabila très malin risé. Nabandeko balandi partout dans le monde entier, bienvenue dans l'émission Nabino Bosembo. Na kozalanga imorote, nazali awana ndeko Alexis Wechi, na pesi mbote. Peto zali awana un acteur politique, Pasteur Gili. Na yende to solola, mbote Pasteur Gili. Mbote maman. Pesa mbote na bandeko bazolando à travers le monde entier. Ouais, mbote aussi na bandeko nyonso bazui ngolu ya Holanda biso, donc tozo poussa malembe na suka mbula kimia na mabota nyonso nzambe abatela esengolange kozala ke bao tala biso lelo tokutana bango na 2022. Merci. Merci Pasteur Gili. Avant tokota na masoro na biso, ezapeli somuté hein, bien habillé, bien parfumé. Te sentir pendant que le pouvoir est dans ma bouche de bino. Non, même pas pouvoir, c'est une grâce puisque les gens bablo monsieur dépendant non quand il faut ça nango. Faut y bango donc
makambo ya kolata so tala même na Bible nzambe moko aloba yango même na bonzambe nzamba tombola même na Salomon par rapport même ya célébrité ya renommée ya makambo nyonso wana dans nzamba tombola donc non seulement pe ponango en dehors même ya pouvoir na akinoa na pegene na kolipe na garnison ya baninga o lelo ba Holanda biso lokwa batutu kaluji ba na Paris c'est un ami frère au tokoli ensemble ba chuda ba Holandanga donc na kolikoli mana mama kamboana yango moins de moi faciliter au kangama buto bien. Voilà, merci voilà. Pasteur Guli, toko ta vraiment na masolo na biso ya lelo. To banana likambo etali libération brusque. Il y a Vital Kamerhe. Et bétisi vraiment mitema ya ba congolais libaku parce que biso tozaki sur le terrain, to moni ba réaction, voire même il y a ba militant il y a UDPS. Bazaki vraiment contre libération wana. Batu batumbi ba pene, ba marché, ba sepeli na moté. Yo étant acteur politique. Et là on y okoloba. Maman Annette, merci beaucoup. Moi je pense que 98% il y a population congolaise tozanga mbomoko. Mais naza juriste té. Kolanda moi bandeko moi baninga ba juriste lokola ba Christian Bosembe oyo nalingaka mingi. Amekaki kolimbola ngo mwa moke ndenge tolobaka na lingala. Il faut tosala ko aussi la part des choses. Il y a les émotions o esika biso nyonso tosepelite nanga pe pasegili mais il y a aussi la justice oyo aosa musana ndenge o elongo bani. Nazali to tozali parmi bato oyo bachaka makelele tant ba désordre bandai ko salama na musala ya Dirkab au Pétolobelaka, au ça quand même journaliste à Moukete, Nande Konanga Alexis, au Boebi quand même Ninga Makambango, Salelaki. Mais du moins, ce n'est pas répondre à mon tournant à libération brisque, je ne crois pas. Puisque vous serez aussi d'accord, Nanga, tant au cours de cassation, Abandi Jacques a rejeté la liberté provisoire, première fois, deuxième fois, nous étions tous informés. Mais du moins, tu y es qui n'était. Donc aujourd'hui, ceux qui te reculent au Loba, on a comprendre par rapport à Makambo au Loba, libération naïe est déjà préparée. Sur à côté prison, à sali quelques jours, abimi à quel centre Nganda, et c'est qu'à qui n'a soin après, bobimi si parce que Zaki déjà préparé. Maman Annette, ceux qui écoutent Lobi nanga bongo, bon, on a connu ça aussi bandeko ba Holanda biso. Le 6 avril 2020, tant on va interpeller pour la première fois un lundi, bah te belé baloba et pekeno et un ango blague. Et aussi mbaté, à Koyate, voilà pourquoi on n'y pas saboté dans la justice sango, à Koyate puisque c'est lui le coach, donc il y a le président de la République, tout ça, 48 heures après tant ba juillet baye naye, batu baloba nini, oyamba ba communicateur, oyamba ba acteur politique et belé avant ngai lelo, baloba vaste blague, et ça cop na bango. Alors dilka bandimi na ye kaka azwa rôle ya muibi donc ndenga ke na yewane kosa batu baloba ngoti na otanga bakombo na bango ezate na landaka bino baloba lobango ebele alors pourquoi pas le lope batu wana o baloba ka le loba loba babino allez na raison puisque biso peut lobela kiam pourquoi pas mais le loba tu nyonso na bazongi na ngamba bomonite to ebisa ibino nini. Et ça cop na bango na mwana mai na ye donc c'est que Fachim takangisaka ye mais lui-même Vital Kamerhe à l'époque directeur du cabinet chef de l'État alors bah inabi c'est pas le président de la République d'ailleurs baza kutunde ko aviser le chef de l'État et chaki batunyo sokao bato nyonso baloba ke no bobongisa lotiliki bokomona akotanga mama moko boye patati patata tosuka en fait eloko lelo ngana komo linga nga pasteur Gili na komo linga lelo na imité politique ya Etienne Tshisekedi ya Mulumba. Donc place à loba oui. Attaché un avantage na ngate, il faut na loba oui. Ça faut aussi la personnalité. Qui aurait écrit papa Alexis? Qui aurait écrit ata yo moko mama net? Nana ndima ke papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba koko ta vion moko na baba kyungu de res mémoire bango mibale et puis ba kende cheval. Na onyo sur les kamaka. Voilà. Donc même yo, même nga passé qu'il n'a la bienté. Mais na justice té. Justice a fait son travail. Oh yo même te kolanda le passé même le chef de l'État est très mécontent. Pasteur Guli, est-ce que l'élo na mboka na biso to koki koloba que mboka o eza pena na état de droit?
Pour ceux qui n'ont pas dit discours, moi Namboka, le président Moïse Katumbi Chapwe Alobaki, alobi sur dossier à Jacques Ndala. Ce qui est, Bakangaï Bapessaye 22 mois, il y a prison, et ça peut y à détourner Kabasom Yamine Newanate. Il y a un batika qui est. Mais aujourd'hui, bateau bazo détourner Bambongo, bazo libérer Bango toujours. Vital Kamerhe, liberté provisoire, Willy Bakonga, liberté provisoire. En plus, pe Nambo Kanabiso, ceux qui montent à une liberté provisoire, il faut qu'on se le dise. Nandenga Kinto, ebi ka rozon ane li sous-souté, kobi manyon so yango. Wana ko bima pas comme ministre, toto moni pe na 2023, quand to mona ki Vital Kamerhe, Erabimi, bana miki ekutu bazo belele na mitu kazo pepa bango. Donc la kisi a bandi déjà. Ko sala moi propagande par rapport à 2023. Bisonyo so to ebi ka rozon ali sous-souté. Maman net na seki mukie koyoka Moïse Katumbi kolobaki soki Jacques Ndala kangamaki pour détourner. Mais il n'y a pas longtemps, maman net. Katumbi a autographié Vital Kamerhe yemoko. Que soki nga na salaki mukonza mboka prisonnier ko sala polele. Il a cité les noms de la personne de Vital Kamerhe. Les images ils sont là. Mais Bandeko Baolandanga, voilà encore un hypocrite. Voilà encore un traître. Mon choix, mon candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais votez Martin Fayulu. Voilà. Autolobango il n'y a pas longtemps. Que Vital Kamerhe va libérer Bango, au Monimbo Photo Limbisa. Le lot Vital Kamerhe Abimi, et comme il m'a dit, et l'autre Moni Lelo Nazo Ebisa, Bandeko Nanga Congolais, il y a un laboratoire. Oye Zolamba m'a dit jour au lendemain, il y a Kolatsa Mokonza Mboka na biso makambo ya sanangote. Yomoko Toyebisangai, Moïse Katumbi, Mautolo Balobi. Pourquoi Kokanga Vital Kamerhe? Pourquoi Matata Pono na justice? Mais Tovandi na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa, capitale naye. Le cardinal Ambongo à Lobayango. Bon, Limbisanga lelo monseigneur, mais à l'époque à Lakiabe, Cholé, à Kendaka na prison Makala Lobakiango. Nous ne sommes pas encore sûrs. Il y a état de droit. Voyons voir. Total à ce qui est continuer. Mais bateau yo batindi kaka biso na nzela ya kolobake et bandaka na 15 millions pour te ya osuka na 57 millions. Ce sont eux. Le prélat catholique, avec tout le respect, le cardinal Ambongo Besungu, azala clair à Olobango. Abi mais pourquoi le régime ezo kanga kaka bateau bakozala ba candidat na 2023? Bon lelo ba libéré. Lelo ba libéré. Que justice est libérée pour la score candidat en 2023. Est-ce que Batoua na nyonso ne bato sengeli oyo il fallait bisotolo bela bango ne koyo totanga kombo na Kisangani na ba source msu le longa pe na koye biso même ndeko Kabila azala sûreté ya koyebisa mokonza mboka oya lelo ke kozonga ya ndeko wana oyebi ba vocabulaire ba utiliser na bango mbale oya benga o jida oya benga o traître voleur oyebi yango lelo mabe nana ndimai ke yende ko wana passeport congolais na ye silaki mais pose-lui la question mama Chituka abandai ko sillonner bamboka na quel passeport lelo mokonza mboka mabe justice mabe mais qu'est-ce qui a fait na Fachi a ordonné ba pesa passeport congolais lo pazonga yem tanga sa la challenger na ye na 2023 nyonso na ce sont des faux débats. Dans la politique, tous les coups sont permis. Bon, dans le lobby, au moni politique à Congo, maman net. Dans le bango, permettre les lots, il y a des Alexis, dans le bango na plateau nabino, intellectuel congolais va décevoir Congo. Alors les lots siko tout qui mambango et pas bateau balingi Congo. Parmi bateau balingi Congo, entre autres l'actuel président de la République. Entre autres bateau balingi président de la République. Puisque les lots moutako loba likambo po loba matali atali yango na zoni c'est parfois yo bosanangi me bandeko balandi biso baza d'accord nanga oyebi que même arrestation Vital Kamerhe et Martin Fayulu la Gracia oyebi yango bato la muka bazala clair au lekana média loba même comment on peut arrêter un directeur à cabinet chef de l'État tandis que dans les procès on a cité plus de 27 fois le nom du chef de l'État. Il faut aussi babengaye. Mais bango moko leur mentor, leur leader, a Graciaye.
maman Annette na enrichir yo na papa Alexis. Est-ce que oyebi que Martin Fayoulou na émission moko asenga ke ba enquêter pe Muzito? Il a volé. Les images sont là. Bon, ce qui est justice Sambo Canabiso a interpellé Muzito. Baolobanin, acharnement, poursuite. Donc Muzito pas comme candidat président de la République en 2023. Distraction. Et loko oyo nga pa Sergili. Ndeko na bino ndenge boyambi lelo na plateau na zongi directement na maloba ya chef de l'État il y a lundi 13 décembre ya mbula o tozali toskali na moins de quelques jours pour sila nango oya loba ki azala clair ya kolobango il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça tombe bien au côté pe likamon ya discours pour isika penza na bandeko ya yango. Soki na koloba na moi le poto parce qu'on a na 8 ans ya Rolanda na ba commentaire ya ba internaute o bazana mboka na biso na musala na yo maman Annette. Balobi boy na discours au chef de l'État salaki na place à apporter ba solution mais il y a 8 ans il y a ko pleurnicher na discours. Bon maman Annette na oyebisa yo défaut na difficulté to komi nango na ebité bino particularité na yo na papa Alexis je ne sais pas mais d'abord un les autres commis na ba journaliste en sociologie. Donc spécialité na tout. Le bébé ndako yambane ba sali nzambe le leur commis d'honneur des leçons. Le bébé a critiqué ka pouvoir mon robo par rapport ya propre arriéré na ye n'a rien à voir na peuple le leur bande sa bango bosonga na bino bino kutu bien. L'autre commis na bango. Le l'autre commis na ba journaliste a soutenir Gilles Lingete mais ceux comme une ère présidentielle à qui pas président naï. Mais à soutenir IGF. Vous comprenez la nuance. À soutenir à Lingete. Mais ceux comme une ère et chef de l'État habité à Lingete. Ils ont travaillé directement dans la présidence. Mais au Yébakate, na soutenir Rayo, Menga, président Nanga, Moïse Katumbi. Donc c'est là qui s'engage. Bon, on va le après. Le lot commis na banyonsologie. Ne yango lelo moni kaka motuna o tuninga. Facha yé na pouvoir le 24 janvier. Lobby 80 millions de Congolais babi poton di mayo kanga Kabila. Poton di mayo vraiment za chef de l'État wana biso. Quand ningo lobby na ba commentaire biso kanga Kabila poton di mayo. Or pour kanga Kabila na contrôler l'armée à contrôler la police, à prendre la présidentielle na kata présidence. Yemoka lobango, boza d'accord nanga, yona papa Alexis. Donc nenge to bandai ko yokela. Nandenge to komi, to zoye ko la nyonso awa. Alinga kanga comment? Boza d'accord nanga, maman Annette. Pasteur moko munene amboka nanga, évangéliste. Azala clair lobango na bondima yo président soki moura batosio. Confrère na yo na papa Alexis na poto na kondima yo soki moura atosio. Le prélat catholique Kambongo Besungu, le chef de l'État na osenga na yo osimancipé. Cela veut dire quoi? La kisa biso koza mokonza mboka. Lelo a commis dictateur. Lelo a commis dictateur. Donc na yo ki kutu terme mususu un présent plaintif. Moi je ne crois pas. Le discours sur l'état de la nation. Elie lobanini maman Annette. Aye bisabiso makambo oyo lekeli na mbula oyo ekomi na suka na pensé na ye oyo koya. Yoku to bosani na yebi ko boyino koye bisanga. Il fallait lobana biso bampio de roya mukoni yoka. Tela niveau toke. Papa Alexis. Donc mon konzamboka est bon. Bampio de roya le 24. Déjà ba mère bongisa déjà. Tela niveau tokeili. Ce qui parle de Kamampiodi, mais Ebisibiso Makamba Nendenge l'équité, à Salirien, bon Anango l'équindénin. Ce qui parle de Mambane, mais Sikoyo, à l'Obinin, est-ce qu'en 2023, élection vraiment Zali, pour tout cela qui a confirmé mon discours, Malobi Angota Zapango, Tangati, Bosiko Ram, Omote Mambaram, Abeti Ango Kara, donc Dena Lobinayo. Dena Lobinayo. Ce qui fachi à l'andaka, malobana biso ba congolais.
nde tolingi to se retrouver na situation oyo ekomela lisuba na saso na Brazzaville. Pourquoi à l'époque ngana yo na papa Alexis toyebaki nanu te ke no Kalev moko bo azalaki abande kolanda mokonzi mboka sima place nyonso ake. À l'époque ngana yo na papa Alexis toyebaki te ke ba arme na résidence à John Numbi. À l'époque ngana yo na papa Alexis toyebaki te ke à part morgue ya mama yemo général mo pas na morgue na cité toyebaki yango te. Toyebaki yango te. Donc nyonso wana je connais bien la politique de mon pays. Nayebi mboka nanga. Nayebi. Mama net mboko e olobano na makambo ya yo oyo yebite. Pe muto o confirma bi nayebi to vanda na bango to kola na bango. E obeta lisolo papa Alexis makambo yemo kwa yebite. Tala na mboko biso to zala bana mikie bande ko ba olandanga. To kaka bruto bimanini bana campus. Tina ndenge na 6 classe lelo. Na tikala o mona mkoba na campus baya biso toza na primaire babenga na biso te. Mbangu saki na lipeka nini mama bana campus. Na mboko biso to vanda tableau komi rouge mami watabime na classe. To tikala o mona mami watate. Mais to panzana. Donc na yebi situation mboka. Mboka oyo pouvoir afache bandi na marionnette. Ayibi pouvoir ba vota été. Pose la question à Epenge, pose la question à Nico Mayengele, pose la question à Devos Kitoko. Où en sommes-nous avec la vérité des erreurs? Moi, Namboka, pasteur Guilim, Mbote. Mbote, papa Alexis. Comment on a essayé bien et puis merci pour la disponibilité. Nayo. Merci beaucoup. Alors, moi, Namboka, Tolandi discours ya chef de l'État, Bisso Nyonso. Et puis, Baïkongo Nyonso Balandi. Mais Balobi est que Mokonzi Mboka, depuis avant Bokondi, Pena Bokondi, Nyonso Oya Lakaki. Atamoko, Yaliboso et Salamité. C'est la même raison pour laquelle les Salikaz sont incapables Yakoloba na ODG Salami, surtout sur le plan social au Batou Babanek vraiment causé là. Et puis des tout le monde mokonzi mboka ko sepe la koloba et que collaboration na bisona armée ougandaise et ça là ce que ba ADF vraiment bakima so lelo to zuma possession ya mboka moi entièreté ya mboka ça parce que to négocier qui na bande ko na biso ya Uganda. Alors que Batouba Lobi Lissusuke a kokai ko sepela topé ko beta tolo likolo na ngote parce que ba Ougandais wana kakande moto bataka biso mobulu qui sait soki parmi bango ba infiltré bazali yo kolobanya boni na nyonso wana ba yikongo balobi. Papa Alexis, merci beaucoup. Eloko ezozanga biso na Congo eza koloba solo ezate. Soki tobandi na yo depuis le 24 janvier 2019 ti lelo moto alobake eloko moko alobaki na biso ekosala mesalami nanu te nayebi te soki na mibenga ngai congolais naza ndoki na moto normal oyebi mpona kobimisa baso de moton oyo toyebango te oyo tomona ngo te oyo ezala te solo bandeko mingi bazolanda biso na bamboka na bango ezali na zingolu pe ya kobima bima mwa bakote kuna na moni yango na bamboka bapaya na moni mais pas na biso ba liboso oyebi pona poema so de mouton nini lobama oya RTNC moyen si les athées pourquoi bakoya ocha so de mouton place on a samba sala étude de faisabilité ba câble courant na régie des jeux les cas na moko député Azape confrère Nabino, ba journaliste vous reconnaître Kaité mais azana chaîne na ya et ça la rappelle makambo mais parmi bino boboya kondi maka journaliste koloba lelo ba so de moto yango anesili boya kolongola manzanza tout ça lelo tunda ba kinoise na ba kinois est-ce que likambo embouteillage na ville province à Kinshasa fachi mutaye nango na poto ezate lelo solution ata moko et monanité mutakoloba te toleki nango papa Alexis tovanda na mboko yo na ebite soko za de père et de mère mais komona koyoka yo oza ndenge moko na ngai wana na bona tu na moto na po mosala na yo pesinga ndikisa te kovanda ngana yo awa likambo ya guerre ya este solution ni nebima bazo brûler village 200 morts bazo tumba bango mais lelo état de siège au mokonza mboka
auti nango epa na bango te mais oyo lobi nango ye moko a puiser yango toujours na constitution solution yango ne bandi komonana olobi eloko monana esalami te papa Alexis nde bandeko balobi mais gratuité de l'enseignement nga nazwi ngolu ya kobanda classe na école primaire ofele mais sonité na mboka oyo ebimisi bato ya mayele nane moko plus de 4 millions d'enfants oyo nano batanga te bazonga classe faute de moyens pe moko ya secrétaire ceux qui permanent ceux qui général à PPRD Fernand Kambere à reconnaître que non 4 à 6 millions d'enfants bazongi classe c'est dans la constitution balobi esimbité preuve tomoni nazo ya papa Alexis lelo tango lobi likambo ya armée ougandaise te nazali boso etando yona mama Annette botala maka ndenge na fandi ya bandeko bazotala ngai ya koloba ke toloba solo papa Alexis na lingaka politique na 1986 bakulutu bazolanda biso président Hissène Habré alaki ya Tchad azwaka problème na concurrent na Goukouni Wadei asali appel na Muammar Kadhafi atindeli armée Hissène Habré asengi appel na maréchal Mobutu atindeli bawela yi problème a bande Daouzou pe Hissène Habré alongaki Uganda lobi nini ba ADF wana bauti awa tozo reconnaître bazo coopérer na Congo bakomi pe coopérer awa bon to lande sika base na bango ezali to tia na maboko to silisa yango mabe obosani kutu mutuna mususu balobi apesi armée mboka ndamwe pa ba Ougandais ndamwe pa ba Rwandais lelo coopération mutuelle ya la police na la police rwandaise balobi nini c'est sur le plan renseignement bato bazo coopérer awa bazo kima na Gisenyi bon problème ya te papa Alexis na uto koma Gisenyi anoyo kaka na la ikuna babi ok bandeko ba Holanda biso apoto bazali le poto comme eloko moko même visa et comme eloko moko pona nini pona ko identifier mutu nyonso mutu atuti mutu na Belgique na bane 80 ko kima koti France avanda na ekuna mais lelo de kazo kima ba signaler déjà na frontière ya Belgique France mutu kezo ya boye sali boye ko lekate à cause de coopération mais ce qui la police rwandaise non la police congolaise babiba sangana sur le plan renseignement pona kosilisa likamboyo yokana pianda kisa toujours tambolanga na papa Alexis Mbonge bungaka papa Alexis Mbonge bungi yo yote parce gili yo yote boto yokani skoto banda kotanga mbongo papa Alexis Simambongo oyiba ngo lisusu otangi osimbisinga na oyiba ngo lisusu pona nini to tamboli biso mbale to sisango en fait le vrai problème c'est quoi tolongo la image ya Rwanda Uganda ba démon papa Alexis na choqué bandeko ba Holanda biso oyebi ke un gomantracien oyebi ke ndeko mo est a ko préférer à coopérer malamu na un Rwandais Ougandais ka coopérer na un Kinois na choqué on a otoza kuna na telemi na moni na tongo ndenge ba Rwandais ba Rwandais ba obima bazo ya cop na Goma est-ce que okoloba boyeka parce que la police rwandaise oyo koti epesi ba kongomani kanda nde tinjolo ba makambo ko ba to vraiment eza bongo papa Alexis na lobi na zali boso difficulté tozala ngo lelo na mboka bato amayele ba décevoir Congo likambo koloba ya solo ezate nazolo bango lelo na plateau na yo il y a un laboratoire pour déstabiliser pour diaboliser le chef de l'État OK tovandanga na yo awa Kagame na poto alobi ke nazo reconnaître rapport mapping te quelle est la réaction de kono congolais mais Paul Kagame zolo ba facha vandi na ye donc fallait facha telema abeta Kagame ku olo ba bongo po ani mais est-ce que fallait na Kagame ne mutu à reconnaître rapport mapping monsieur Kagame à reconnaître mapping alors maintenant qui est l'auteur c'est lui à quoi reconnaître en beauté. Est-ce que Paul Kagame mutu a fait sa honneur na le vieux docteur Mukwege? Non. Puisque Moussala ou le docteur Mukwege a sala. Ce qui Kagame a reconnaître ango. Alors, maintenant, c'est que ngam na sala ki ango.
maintenant siko tango Kagame na mokonza mboka nanga bake ko shola na giseni makambo ya lobaki ne ba congolais balobi yango te na richir yo papa Alexis na mama Chituka to vandia wa ya pas longtemps Paul Kagame aye ba président ba ye 5 For Yassine ya Togo Macky Sall ya Sénégal Paul Kagame ya Rwanda ba ye yoka professeur ya université secrétaire ya parti ya liboso bazomi benga opposition yoka nenga alobi Kagame ye ko konza biso tina Congo Félix aye uteka mboka tina Kinshasa Kagame ye Félix ache Kagame liboso ye na sima wana nani professeur ya université au lieu alobake président oya yaka na mboka Muninga Kolomboka atike la kaye ba honneur. Bon, soka lobi yango na Paul Kagame. Pourquoi pas les professeurs de vos kitoko a eu courage à kolobake. Bongo Kagame oya mema fachi na Rwanda ye na volant. C'est que fachi peut entrer à présent Rwanda. Motema mabe papa Alexis. Bon, nga pe na rotuna o motuna nga moko ya nopo yona mama Chituka na boy na bebisa etiki na bino. Tovanda awa lelo tozawa pe na likambo Minembwe. Minembwe tekami basu video passé Rwanda zoteya alobi nzambala kaka biso terre promise yango yango na Minembwe. Est-ce que otuni bandeko balobaki Minembwe za wapi po eya elongwa toteka ngo na Congo? Ndeko moko to sala video na poto azolela ya mobali kitoko tala muto na poto biso to kokana ta na yete. Asali video ya azolela. Nini papa bateki mboka na ngai? Mak azolela. Makambo zoleka na Congo na zondi mate bateki mboka na ngai. Bateki mboka ndeko. Banda Félix a commis président de la République Tselelo. Parfois nga passer gili na yebite. Bola kisanga et permettre tombo yambanga po sekoya nakanga monoko na loba passer gili obanda ekoloba mingi tala mabele bateki. Tselelo tekami kakate kaka Congo bateki kaka facha teki Congo kaka facha zo kabamboka. Bon lelo Minembwe kenda te. Fachi longo Lazarias. Aomeko longo Lazarias yo saka na Ruberwa. Ba Congolais basengi kutu facha kata kaka page ya kaye. Facha bibona ede bino. To kata page ya kaye te mena déplacer kaye nyonso do gouvernement ya coalition et kweya pe na boma ministère ya décentralisation na zongi sango na intérieur personne en parle. Personne n'en parle, Moutalobate. Voilà papa Alexis. Donc, bisogno soto ça la politique ndenge mon côté. Mokonza mboka lobi lisusu na kati ya discours mambo eza élection. A beti vraiment c'était à lobby élection kozala. Entre-temps jusque là toyebi bisogno so parti ou opposition où il fallait tinda batu, batindika batu te jusque là na seni. Bango ba lobby eke il faut consensus ou rien. Ce qui consensus c'est salamité. Bango barotinda batute pe élection en 2023 kozala te côté mususu ala muka balobi boko ça parce que jusque là ezalaka technique mambo élection jusque là temps rôle mais salamité matériel ezate to tirel bobele kana mbula moko pour organiser l'élection yango ko sala maboni encore une fois mokonza mboka ko sinenga mesana kokosa matondo na yo papa Alexis Facha ye na pouvoir une année na 2019 as encore na 4 ans o etika liboso oyo constitution PC na mandat moko renouvelable ceux qui a longi basi banyo parler élection na mboko ozaku tout d'accord nanga amati pété a commis monseigneur alobi to sala par tous les moyens na 2023 babenga terme ngoni na politique passation ya pouvoir qui dit passation engelo bake eloko ngana laki nango na lekisi yango et pas ya mamane yoka niveau ya mayele ya batu il dépêche sur l'élection il dépêche sur le glissement bon na 2023 tozo kende na élection et communo consensus yango nde eloko bango bazanango maponome za te na 2023 mokonza mboka ke na pouvoir te na 2025 comme ça na 2025 bango babongama bakota aux affaires ba ministre bakoma baya bango pe bazwala et permettre na 2025 Fachi à se présenter wana sikoyo bango ba Fachi bino to kende to respecter la constitution congolaise. Où est le problème? Pasteur Gili Oyo Yambi a telema bimana ba banderole abi avant les élections en décembre 2023 to kende na identification na recensement ba tretanga de tous les mots.
buri kwa nazoloba uti wapi zoba IDPS ka yango yesoka lobi seke Fachi Mtatini on dirait Fachi camarade nanga. Or je suis citoyen congolais on son appelle ça qui a vie nanga. Papa Alexio tuninga motuno lobi balobi ba acteur balobi faut saigner ça la dépolitiser et tout ça mais bateau ba mandaté bateau ba politique. Bateau ba tindi bactère ba politique mais bateau ba ke ba za politique té. Réfléchissons un peu. Qui trompe qui joue avec qui blague avec qui non, tout raisonner. Puisque on dirait que si biso voile moko boye mal nyonso à Congo lelo Félix. Maman net. Bateau ba mandaté bateau ba politique. Mais bateau ba okendo sa musala ba za politique te. Mais to yebi tendance même il y a bateau nyonso bazolo ba questionner ça là dépolitiser. Voilà le kuta. Ndeko yo lobi ke tozo zela bazo sala ba jeté alinga élection te. Ayebi ke bako voter yete. Ayebi ke nindité na ye monani aza carte ya Joseph Kabila. Batinda kaye déstabiliser Félix à l'étranger pour biso FCC to na pouvoir te to kende libanda ya mboka po ba combattant ba ozela biso kona. Alors yo to pesa yo mbongo. To pesa yo kazaka tambusa campagne de diabolisation ke patin. Kabila mutanomaye, Kabila mutavotaye, Kabila o azalaki mabe, lelo ba komo pesa biso ya nobino bozalaki na yebongelo nezangi biso tozala naye. Yoka réponse. Or, biso to alagine dans la constitution. Le président prit le pouvoir sans la majorité, avec une majorité sans le pouvoir. Maintenant, coalisation pour travailler pour l'intérêt de la nation. Batu balobi non, il fallait pas toquer na coalition, il fallait toquer na cohabitation. Or, Papa Alexis Soko zui constitution mbokananga. Kobanda na intro, ti na page asuka, la mot cohabitation n'existait pas. Exacté. Papa Alexis to vandi na mboko batamaye le balekinga na professeur à université. Un professeur à l'université Bima lobi to en régime primo ministériel. Là où le premier ministre règne gouverne, a même un pouvoir plus que le chef de l'État. Moutazolo bango professeur à l'université. Mais c'est que Congo est comme Écosse. Ou bien Tokoma attends Danemark. Tokoma Kuna. Là où le président règne gouverne. Awa. Et l'Obamiawa. Donc nous sommes c'est la distraction. Fatia Botoli bango biftec. Biftec y a la kinine. Coalition ça là. Bango ba présenter à Fachi Mabe na peuple. Coalition hein. Coalition. Fatia quoi si coalition comme Martin Faoul les bébés. À comment l'andaba na basi. Tala niveau ya mutu. Après le lobby on opposant. Après on lobby on a élève politique. Il y a un secret de Mulumba. Après le lobby qui est en beaucoup opposition zali, nous allons aux élections. Pour nous côté discours, pour nous kenda pena lentement sûrement na suka émission na biso. Alors pour nous parenthèse wana ya suka batu ba lobby pe ba leli o nga moko pe na remarquer ça que mokonzi ya mboka ya lobby était ba projet ezo souffrir na pilotage. Batu malonga ba ko pilotant ba ko mona na te. Toko banga lo bandeti Joseph Kabila lobaki que je pas 15 personnes autour de moi. Ouais. En tout cas toko banga yango. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? Papa Alexis n'a pas si raison. N'a pas si raison pourquoi? Puisque aujourd'hui nous avons un problème. Il y a bateau bakolimbo la biso. Na vandi ko tuna yo na mama net na ebina noté malgré na bombela ki eloka zo lingazo mais na boyi ko pesa po à tout moment na boyi. Donc toko fanda namoni ko to moi éthique ça. Les loto ça sur na ba journaliste était, les loto komi na ba journaliste na po ya ba parti politique. Est-ce que les lobos du courage ya koyebisa biso peuple que ndenge mokonza mboka zawana azana pouvoir te ya ko limoger Sama Lukonde de son premier ministre? Mais oyoka batu ba telemi na kwemba bi mais non, c'est lui le magistrat suprême. Il mtana pouvoir et tout ça comment? Donc il y a ko limbole la batu ke nyonso oyo et ça la constitution qui a été taillée sur mesure pour éterniser Joseph Kabila au pouvoir. Mais passé Gilio Zoloba, mais Joseph Kabila, à Longola Sami Badibangana, oui, Kabila avait la totalité. Kabila avait la majorité. Namaboko Naye, à la qui n'a pouvoir, il y a qu'à surprendre Sami Badibanga Keno, de demain déjà, nous avons nommé Premier ministre Moussoussou, mais Fachaz en a pouvoir. Pourquoi? Puisque modèle il y a élection à Bissou Salama.
yango zomona lelo ba député ba komi na sursaut d'orgueil puisque nyonso ekozonga epa na bango. Maintenant comme le président de la République a lobi bongo na kozonga kutata na mutuna oyo ata mama neta tunakinga. Comment voulez-vous mutuaza na kata union sacrée makena kisangani ake koloba na ba congolais bo salanga confiance na kopia bino Congo oyo bomona lelo te Congo moko ya sika ya lobi mais essuyé affaires étrangères lelo ba congolais libanda ba ole la passeport yé batu ba yebaka même pas que non ministère à plan c'est pas n'importe quel ministère yé batu ba yebite que non transport et ceux qui communication ceux qui nini yé 5 ministères. Eh papa Alexis biso so taba bololé te mais mutu wana tango akendaki pas chef de l'état andimaka kozala premier ministre tango abimi libanda bato balaki na bango en harmonie na tango wana bato Senko bebise babi awa yoke ondima primature modèle botikelaka Congo okoka ko faire sortir Congo na gouffre o bino botikela Congo te boya. C'est ça le problème. Maintenant on konzambo kalobi soki kutunga na leki na place à Sama Lukonde nde lobby na oka na posi de mission incapable. Voilà. Mais sikoyo tangelanga province nini kwen nini o mokonza mboka atanga ki banzele salami pe batakuna balobi okosi. Non. Yango moninga pasegili nazo ko interpeller directement gouvernement. Il y a des ministres au soka moni moyete j'étais l'éponge. Ba joueur nyo sote ba betara na Paris ba niveau moko na Mbappé na Neymar na Messi. Ma betara na Paris. Soko moniko soko ka travailler. Sika comme ça famille politique na ba bimisa puisque nous avançons. Et puis papa Alexis le bilan n'est pas de l'IDPS. Na yo kango. IDPS non. Le bilan est collectif chapeauté par le chef de l'État. La personne épargnée na mandat oyo rien que Martin Fayulu. Ve Bahati Tozanaye, Moïse Katumbi Azali, Ve Jean-Pierre Bemba Azali, Toza. Mais le pouvoir n'est pas de l'IDPS. L'IDPS n'est pas majoritaire. Voilà. Quand le pouvoir n'est pas de l'UDPS, donc au contredire, Moukenga Landa Yokoloba que ceux qui UDPS et sali 5 ans à pouvoir, ils ont craché 37 à élite, et puis 5 ceux qui UDPS a sali 5 ans à pouvoir, ils ont craché sur la tombe de le fait Etienne Tshisekedi. Comment est-ce que les locaux au pouvoir a eu de pester? Et puis, Eza Mokondiamboka, pourquoi? Après ma cambonioso, na Mokondiamboka nde tokotu na ekaye de charge. Na koye bate pourquoi yo kowanga na ngosiko ya. Nazoya. Tango lobi ndengo na ndengo yambi pasteur Gili awa yo na mama net bo yambi attaque électron libre. Mais oyo nazo bimisa. Batu bayebi que je suis de l'IDPS, parlementaire debout. Ce que bengi CG Kabouya que je salue là où il est, a évité que passer qu'il y a vendu place na maman net na papa Alexis. Voilà. A évité. Mais oyo nga nazo bimisa batu bayebi nga ngo keno naza ya IDPS. Nalobaki l'UDPS au pouvoir à la personne il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas l'IDPS comme parti. Moutaza premier ministre le loza IDPS. Tokaboli, ba ministère, bisonyonso. C'est ça. Le bilan est partagé. Puisque tant que konzambo kalobi wana, o ki vie ba tshalobi le rote, d'ailleurs vie ba tshikutu siko. Azo parler li kambo ya dépassement budgétaire. Voilà la démocratie. Oh yemoko président Sénat, mazo parler ponango. Azo parler pe ponango. Yango moni pe sou papa Alexis. Mouton le loi comme premier ministre maman net. Est-ce que batu bayebi ke ye mutu ordonnance na ye yango na ba pietinaka na madame la ministre portefeuille à l'époque à coalition? Mais batu boni bayebi sarabinote. Comment un chef de l'État signe ordonnance, bongo ministre portefeuille à pietinango? 5 au moni il faut bossa la ba campagne pour expliquer biso makambo. Oyo batu belé to yebité. Ndo moni même lelo na likamba Vital Kamerhe Félix Ntakangisa ke Félix Ntabimisi. Soko tuni pourquoi ben maintenant c'est lui le magistrat suprême. Donc c'est lui le magistrat suprême. C'est ça. Donc le bilan est partagé. Motuna on a rozonga non à 2023 tant on reçoit majorité.
Voilà, merci Pasteur Guy. Merci maman. En tout cas, tous qui na biso lentement et sûrement na suka ya émission na biso. Matondo. Moi mikole uti koleka na yambaki ndeko Claude Machala na émission na biso. Alobi en 3 ans de pouvoir. Bino boyibi koleka 18 ans ya pouvoir oyo Kabila salaki. Et yango wana maman Tchala mwana zwaki kutu ndoto ya nzembo na message message ezaka suite à bamakambo wana pouvoir oyo ya chef de l'état eza douteuse. Bon, d'abord merci maman Annette na ba valeur hein, na ba valeur à ba homme d'état, na ba valeur à ba intellectuel congolais kombo wana tangezate. Na ba valeur ya ba papa Mabi Mulumba. Na ba valeur ya ba papa Lunda Bululu, na ba valeur ya ba maître Tony Mwaba Kazadi, na ba valeur ya ba papa Sylvain Kalwila na kotanga kombo wana te, puisque Bible lobi moto à prendre soin ya famille na yete et le plus qu'un infidèle. Comment moto à prendre propre soin ya famille na yete bon à ko parler pour la nation na ko répondre yete. À combien plus forte raison moto soutenir pendant 18 ans, même à ta chef du quartier, c'est que bazo reconnaître valeur et panayote. Augustin Matata pour naïbsa qui en chadari na voté été puisque donc azo incarné ba valeur te ezandenge na bango. À combien plus forte raison le mutako lotandoto ke mboke kufi tandis que mboke se kufa tant mutuana salaka kindoutre en Afrique de l'Ouest. Mais en 3 ans bino bobomi on lisusu. J'arrive maman. Bazo ibarara ba millions pe bazo pima. Biso to zalaka bana mikie ceux qui comme Erazaï numéro 1 maman wana moi si mobali ya moto yo tangi kombo puisque yenda za mobali. Mobali ya moto yo tangi kombo. Ya Claude Machala. Na yebite oyo tangi kombo boyamba ki olobi avanga. Po ya za molonga ni parfois baboko la kaye ndenge toyo kaka oyo bino boyebi mama yende mobali. Baboko la ke puisque place oyo azalaka mobali akoka charge te. Ake place oyo ya komi mwasi. Donc babiloko musu lelo mutufa yo kasoni. Oyo lo bananga ta ya nanga de la patrie ya papa chéri Motopamba. Na pesi mbote place aller loko basale là donc biso to alaka bana mike ceux qui maman na ko beta sayi numéro 1 ba maman ba kimsi surtout que là la po ba bi ka tombola ka bilamba ndese ka mboke bebaka atombola ka bilamba azanda kisate azanda kisate mboke se beba ikala ba iko condamner mboka na pouvoir à 18 ans donc na ko répondre na motuna ya malanda ngombe te malanda ngombe bafibisa ye mukua azwata eloko te ata na ba mandataire ba pia yete Kabila très malin risé abi mutaza sérieux te mutaza stable familial te bon comment ba kopé ses responsabilités en mboka alors ça la ka bongo. Voilà, merci beaucoup Pasteur Gulli. Tout comme on commence vraiment na suka ya émission na biso ndenge IDPS ya kala ya papa Etienne ezalaka organisé par rapport à oya lelo UDPS en pouvoir. Ba siège comme on souka kaka na 11e rue. Ba élection pe yango yo ezoya na 2023 et le réunion ko yebisa ba ndiko. Non, UDPS ça très bien organisé. Ce que ça allait pour na yango lelo facha comme chef de l'état te. UDPS ça bien organisé. Papa Etienne a fait son beau temps, oya encadré biso politiquement. Abimisi ba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo politiquement, abimisi ba président Jean-Marc Kabunda, abimisi ba CG Augustin Kabuya Tshilumba, abimisi ba président Jacquemain Chabani, abimisi ba tuana nyonso lelo biso yoyope. Donc engelo bake génération ezo poussa na tozo kende. Donc l'UDPS est changé te, yango na UDPS tozo et puis maman net ko bosana te, ba parti nyonso moni vivre oyo. Tata na bango UDPS. Bato nyonso lelo bake ko gagner na ba parti wana batu ba formation na basaba nzete ba yekoli politique na biso tangelanga lelo na parti politique nini okomona ba parlementaire debout basali kombo lokwa ba passé Gili lokwa ba président Son lokwa ba président René lokwa ba président Gilles lokwa ba président Eric Ntumba ba général Neville Ilunga ba cordon Gisté
tangelanga le lokutu na famille politique moko ba créer pe ba parlementaire debout na bango. Or c'est l'œuvre d'esprit Etienne Tshisekedi de Mulumba pour véhiculer le message de bouche à l'oreille à l'époque au Kabila comme il commençait biso na 2003-2004. Voilà. Donc basale loko sans vision. Lelo yambinga l'aise bato ba otalanga ko le secrétaire général a décidé. Merci Pasteur Guili, tu comme vraiment na souka ya émission na biso. Merci na bandeko balandi nyonso balandi biso partout dans le monde entier, ba diaspora na biso. Tokutani na prochain numéro ya émission na biso